bango batata milimo basalisa biso tozela te kebeba omoni kwa mokolo alelo asepelaki mingi ntango nayoki général Kasongo likamwana eza bwete biso mo ba politique to comprendre que ba trouver so tozo tout là parce que soki kendeki ka ndenge kendeki lelo tango mosusu kotoyo modèle tala nano modèle bayabaki fayulu na retour yo ya koloba ono moto wana basai na di bato nyonso wana baya ko accompagner est-ce que tolingi kimia ou bien tolingi likawo mosusu tozo luka solution ou bien tolingi sikoyo ke mboke ezala be na ndenge yako on dirait bato mosusu vandika oh vandi yango soko komi mokonzi ata ndenge président Félix Aza faut keba na bato mosusu tango bandeko ya cash basali alliance na FCC ezaki nini alliance babenga ngoni alliance libala alors ya biso siko na kati nini biso na belo kwa biso na kati nde ya ngoyo respect ya constitution ah voilà c'est ça la crise voilà boling bolongo isa moto te crise ya ngona pona nini to solola lelo balobi eloko wana ezali nini o violation ya constitution totala so eza ya solo eza ya solo mwana mboka okoloba eza ya solo na okiko rapporter yango esi okanda okoloba te pona boy tolobi nde soki ezali ya solo na mokanda ya Théodore Ngoy obi Théodore Ngoy c'était aussi mon avocat na ngoni siko la muka avandi la muka zotala bi oh ngape nazana o yangai plan de sortie à crise pour crise ezali boko bango mako mbale kuna bazo swana komo na ngoni crise te faut continuer na attitude wana mama oni ma kitoko olga kabelo mama kabelo ya kitoko olga kabelo partout bozali toi na système ya internet kala toi na poto mboka qualité on la contrôle kabelo mabe et la frontière et qui est l'aéroport voici ça de Gaulle Kabelo ya original ya solo ya milai ya ba mère boss talo malamu soko nini kaka na internet partout zali commande Kabelo na yo ya Olga Kabelo tala numéro de komamia bema kelio futimo na yo to futimo na yo kelio kitoko Kabelo ya kitoko oye sala kakana sa Olga Kabelo oye Beyoncé achapa Olga Kabelo Shakira bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya Moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Merci de votre sympathique attention à l'émission Politique Info chez votre chaîne Africa Info. Les lotos en esengo ya koyambela bino mwana mboka président Lisanga Bonganga. Président Lisanga Bonganga za mutako présenté et c'est un cadre de la scène politique congolaise est vrai en tout cas si on doit revenir sur son parcours Moulaï mingi mais c'est qu'on doit retenir de lui plutôt azalié mutu aza chargé na minute oyo ya kotambusa kotambola kokende komona toutes les parties prenantes ya RDC pona koluka na ndenge nini ya komima proposition ya sortie de crise wana mwana mboka président Eli Martin Fayulu ndenge to misana kobenga proposa ki yango mwana mboka Lisanga Bonganga nde aza désigné pour na kobeta bikuke pour na tina koluka ete kimia pe réforme to bongisa maponomi no lenge longo bani mwana mboka Lisanga Bonganga mbote na yo mbote mingi boni santé kitoko to bani mbala moko to moni yo lelo okutani na porte-parole ya Senko Abe Donatien Chole okoki kosalela biso économie ya masolo obo solo lelo tokutani na bakondi ya Senko président ya Senko Monseigneur Utembi Marcel Utembi na secrétaire général ya Senko Papa Donatien Chole tukutani na bango ponini
Na bandi d'abord liboso olandaki na bilili tokutanaki na président Martin Fayulu. OK. Pona makambo etali crise toza na mboka na biso. Oyebi que bientôt pe tozo kota na session ya septembre. Nga en tant que ministre ya kala ya relation avec le parlement, je vois déjà que beaucoup de crises ça s'annonce. Et ça sera même la session de tous les enjeux. Dans les camboetali constitutionnel, oyebi que ça la session budgétaire. Oui. Mais kozala na makambo moi ndumwana ndumwana. Ya mosoki tozali bato tolingi mboka. Oyebi mosala politique eza lokola apostolat. Il faut siko koyeba ko prévenir peut déjà liboso ndenge makambo ezoya. Tango tozui plan de sortie à crise par président Martin Fayulu. Tu peux essayer d'abord merci mingi lisusu pour la confiance. Oyebi pona motalo ba ke yo kokina mosalo ba ennemi bazanga kate. Ote yete ote mais baluba te eloko ne ko sa mosala. Oyebi ke baboyo makasi. Yango to te makasi te. Bana bato yo balingi oyebi eza ba danger belé. Tango biso tozolo ba ke parti prenante ezaka mibale. Coalition eza mibale. Coalition FCC Cash na coalition Lamuka. Coalition mibale. Soki yo lobi ke ezobe bango ba coalition mibale ba kutana poto luka solution moto mosusu. Ebele ba komi na kanda nao. Yobita makambo ya dialogue na ba masolo bandaka moto to alingaza na kati. Mais soki lobi no biso te totika ba coalition mibale wana ba luka solution pour mboka ya avancer et komi ndenge mosusu. Donc Pero qui jamais les locaux lobake soki ba pesi yo musala bato nyonso bakoloba bakonso bakondi babindo za modèle T bandeko nga yambaki babike kulutu na biso lisanga za modèle T azalaki lelo walobia wa ndenge nini boko pesa ye mission ya munene bongo on dirait akokende akokoka koloba ba vérité mususu en face te na bato écouter na bango po azar redevable devant bango ezande pona boye te oyebi likambo ya koloba eza lokola olobi moto kuna za maele te oyo kuna za kitoko te ezalaka pe na mwa relativité ya koloba te mais côté ya modèle nazwaka kaka icône ya mboka oyo père ya démocratie Etienne Tshisekedi yo mona kitango to sai makambo ya dialogue yao pona moto lokwa papa Tshisekedi apesa yo confiance ndenga apesa nga oza okay ebele wana nazo mona bango bazaka ta kopesa kondima te baye kondima après na kokopesa pe l'exemple mosusu lelo bato mingi bazolanda président Félix po akomi président de la République mais biso vandi na ye tango tozo bunda bitumba na papa ozo comprendre c'est Rosa 243 voilà au monique biso lelo ngai na ye toswana te supe na lobiki na kene na Hollande mais nga na vandi po na koluka solution. Il y a yebi que dans les temps même makambo ezaki ba oloba na papa Etienne Bwengana obito koluka solution pito zwa solution mais ba musu ba okende wana bazaka pembeni pona ndenge na bango ba oluka te mboka ezai na crise situation ezai mobulu il faut koluka solution biso ezai batoto yaka na solution toza bato ya koluba modèle ndi yango wana solution ndi modèle solution eza pona kofinga te solution pona kofinga te ba mosusu wana na wotanga kombo te yo so mona moto na vie avant yo za journaliste mais camarade non journaliste akoleka afinga moto kwa papa cardinal ofinga moto kwa papa cardinal Mosengo dans les temps bino yebi bina moto atene pas vingi papa cardinal alobi asali publicité na sultan za mabe et c'est ça peut-être que critique kaka te pe moto wana mona msa vandi dans les temps ata lelo so balobi on a so kende pona kuta na président Félix Tshisekedi. Mais dans les temps tango sikoyo bango bazo finga président Tshisekedi o azui 4 millions ya pouvoir abosani yango mais soka lobi on azo kende pa na wana ibiza ozomona alors na lingi semana ibisa yoke bato bazo loba wana na boy kotanga kombo na boy kotanga kombo koloba wana ya modèle biso za modèle otobundaka pe tokei tovanda okokozwa courage te ndenge tozaki na ba FCC wana baye ozana gouvernement pour beauté na modèle ngana ko signete ozo comprendre okozwa courage te ovandi ndenge ezaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba ye na gouvernement na bina okende kozwa ye ozo comprendre mibile ba olo bazana ba acte nini yo so créer na vioza ngana kende na longwa président Tshisekedi a désigné chef de délégation na kena ngona poto na ba président Félix mwana mboka ba ingele photo ba Jean-Claude Vwemba ba nga chef de délégation to président Martin Fayulu
donc biso sali makambo ebele na âge na biso inaki yango na biso za politique ko apostola na kwa ta politique na lukambo ya nini qu'est-ce que bato baolo tant président Félix a commis mokonzi pona nini te au démissionnaki lokola Antoma lokola ministre on dit mais on travaillé 9 mois tant omoni musale sili omoni na FCC pozino kota te ale oyemba la moko pas mutu na yo Martin Fayulu. Non ça veut dire ça problème ya koyeba kotanga makambo te tango na boy ko signer FCC ndeni na ko mesu ministre FCC bongo bino siko tosaka nini na classe otokendeki moto ke balobi papa pas plusieurs reprises ya ko signer FCC au boy bon ça normal au comme ministre FCC ndeni il y a quelque chose qui ne va pas les lots tango kutani na toke mosikate au sali campagne ngana sali campagne il y a président Fayulu ba continent ya seni na ba muso ebisinga na muso ya ko problème no eza politique oboy ko signer FCC okoza la jamais député na asime yango na sa ipe campagne ya lamuka comment FCC na cash bazo sa gouvernement yo za pina na mael na ngana za gouvernement de parce que na mutu na ngai na ebi déjà qui c'est impossible en tout cas vraiment si ko ta ko balobaka na bino boy bazaka na etani ni normal asa ipe ba classe normal azoro ba no pe normal pe bino be bondimi bozo tala be bondimi mutanga normal bayi kongo ndi bazo mona bayo kaka bino ba politique ndi bokomi ko tambusa biso oya bendi na gauche oya bendi na droite mais mon ngina tuna ozui quand même satisfaction il faut ko éviter kozo politique so comme ministre comme le quoi carrière OK ngai tango na longwe na bureau na ngai ministre d'état nazo kende aéroport pona kozwa mwana mboka Jean-Pierre Bemba na si nazui ba disposition na motuka na obi tout peut arriver qu'on va me révoquer aujourd'hui c'est la conséquence vous comprenez donc ce que lingo donc sur na longwe lelo ikambote na osala lobi na osala mais politique di bosso changement je vais aller à l'aéroport le quoi tous en attend mingi tena yo donc na moni maman so les belé mais peut-être cadre na attendé aux la vie sur mon poussé na inka ba retenir na loko moko monseigneur Marcel Otembi abbé Donatien Cholet bayokio bosololi bana Congo bako kanga nini na masolo na bino lelo avant que tout le beloko bana Congo bako ko kanga biso ba politicien tozo pesa bango ba lobité mais ça analyse personnelle biso ba politicien tozo pesa ba papa épiscope na ba sango na bato ba senko ba nene yezala bato ya ba église tozo pesa bango mutu passe te wana ya solo parce que l'avantage que nous avons au moins biso ba politicien wana 3/4 pe na biso ba papa biso so ba si ba kufa yango na ibisi bango to benga bango papa ba papa mirimo bango ba ko ba papa na biso ba lembate po to leki ko déranger bango mingi pe malgré toujours déranger bango mona solution pe ezo makaka na bango mais moko mosu ba lembate et lobi pe bo baluki li pe su bango bo lembate parce que bakolo momoni surtout yao boye ndenge toye elle mosu pe bozu po bo keke le boke mais après bozongi susu ndenge bozongi vous comprendre mais ba lembaka biso te yango to sengi na bango ke ba lemba biso te toyebisi bango ke mboka ndenge zo tambola crise za makasi ngai en tant que ministre en relation avec le parlement on a déjà na septembre ba crise ya munene zo kumbana bazo préparer ba déchéance alors bango batata milimo basalisa biso tozela te ke beba omoni kwa mukolo alelo asepela ki mingi tango na yoki général Kasongo likamone za bwete biso mo ba politique to comprendre que ba trouver so tozo tuna parce que soki kendeki ka ndenge kendeki lelo tango mosusu kotoyo modèle tala nano modèle bayabaki Fayulu na retour yo ya koloba ono moto wana basai na di bato nyonso wana ba ya ko accompagner est-ce que tolingi kimia ou bien tolingi lika mosusu tozo luka solution pona kimia ou bien tolingi sikoyo ke mboke ezala be na ndenge akope on dirait bato mosusu bavandika vandi yango soko komi mokonzi ata ndenge président Félix aza faut keba na bato mosusu omona mutayeka po ya konflamio likambo heureusement na yebike ya son temps tango tozwa na yeto tambo soki mutangelo babilo babitete yo lobimabe faut continuer na titide wana ya bato ba komema kaka po ba pelisa moto pour rien to na besoin na ngote lelo bato nyonso balamukaki na idée que mwana mboka Martin Fayulu aza convoqué na parquet près la cour d'appel mais to kamwe kaka invitation ezakite yo zala mikolo oza mingi na ye
est-ce que bomona qui vraiment invitation eloko na moni pe eloko na yoki balobi ke babengi ete sikoyo tango na yoki ke babengi ete je pe alobi pe tolobi na bato tu ba bazaki nga moko pe leo na leki na bitando depuis lobi pona koloba ke lokola balobi babebo soki balobi babengi yote okoya poni lokola babengi ete ovanda mais le problème tu examiner proposition ya sortie ya crise pour crise ezali pe mona mboka Martin Fayulu yo so mona montalobi même soki mapola meza OK problème ezate mais loko na sengi tout ça la réforme pour mboka ekende libre réforme ya CENI réforme à cour constitutionnelle réforme ezali ebele na kati yango to yepe ko expliquer na papa monseigneur abinenge bovandi bande ko na bino be bazoya kawana azoya pe pona koyoka kasi batebele ba osenga ke po CENI wana tozala na crédibilité nango ebongi ko luka ba oyo penza ba inspira biso confiance ba sango pe bazaka matata balingana na ba mpe mambo te pe boyo fingisa bango mais batebele bazo senga boluka papa mosengo boluka papa Denis Mukwege ba bipo mutu wana eza na politique c'est mon rota ko bangisa ye soka benga yebise ko bimisela nga député tel to bimisela nga résultat tel beaucoup ça ce ko nini na démarche un peu bo silisa crise yango wana il faut kokutana masolo to solola emema na consensus na boyokani pour que moto to kotia ye wana ezala moto bato yonso balingi pe atambwisa mapona mina ndenge ya solo atel 5 oyo azui au pas azui article 5 ya constitution mokanda likondi ezango ezali wana bosunga biso constitution yango soko tali article 5 ya constitution biso tambola kaka nango Martin Fayulu asali bwe te asali nango yende constitution omoni pouvoir est na peuple la souveraineté nationale appartient au peuple tout pouvoir émane du peuple donc yango donc tika pouvoir que soki peuple a poni ba pona moto rapport to kuma na ile na makambo wana CENI faut ezala crédible peuple ezala crédible il faut moto a crédible webinga na kamora mingi na moni moto ateleni abandi komi abando critiquer l'église catholique eza te ponga na za catholique ngaza catholique soko yepa na biso soko yepa na biso na Saint Augustin okutanga na salaka na service à protocole. Donc la porte pendant na protocole. Bien que osali sanga bonga. Malgré même quand j'étais ministre d'État, nazalaka na porte ya biso église, il y a Saint Augustin. Ndenge nazolo baboye, mais c'est la Théo kiré na biso. Azoyoka, akomona bi oui, owana azali mundimi na biso. Il y a Saint Augustin na protocole, na service à protocole. Parce que na kanisi ke na mokilo tozana ngona siawa. Tulubaka vanité de vanité. Soko tia ngo même soki ozo kamba bato. Okozala sérieux pour kotambola na mokili na ndenge ya malamu. OK. Siko boko boya lisuba tuté pour ceux qui bino botier président a outine na société civile confession religieuse oui mais et comme isko kota pe FCC batia vice président bolobi sou oyoté tant que comme batia rapporteur oyoté a quand to komona bureau ya CENI wana kutu noto tunira bureau bongo sko pour ba nettoyer fichier électoral donc schéma biso mono ba journaliste mito panza biso bino ba politique bosunga biso non ya schéma facile makambo tout salaka ils ont volonté biso tango tokoti na gouvernement même na Tchibara tolobi toyaki aponi poto meme bato na maponami nous avons pris des risques d'amener les gens aux élections et dans la élection où les kandenge et les cas mais tout ce qui se trouve aujourd'hui ngana za quand même député ngana za quand même provincial ngana za tout wana c'est pas s'il y a un groupe de gens biso ezala batibala ba makila ba ingele ba nani nous avons dit biso tokei ngamba olenga pour qu'on aille de l'avant et on aille ces élections. Les problèmes non chaise vide tolobaki que toi avancé on a avancé même ceux qui ezali que oh non crédibilité dans ba élection oui mais il y a eu semblé ba élection quand même il y a eu aujourd'hui président Kabila lobi non ngaipe bolobaki na nazarate na vandate c'est déjà intro ça vient de nous notre courage le problème c'est la volonté toute la volonté du bosso on peut faire tout ce que tous ça là même dans quelques temps makambo isili pona ba mettons la volonté donc il y a besoin de volonté volonté politique surtout volonté politique
tout est dans le boss. Voilà, en tout cas, comme Toloba qui aux appels na tamini te ba réunion ezebele c'est tout kauti fraîchement kokuta na ba kambi ya Senko tolinga ki penza batunde ba yeba mo mingi mambo mais obeti lisolo la crise mbalebele une émission on répétait ka crise mais yo pe oza moto oza na constitution tebi ke ba crise yango il faut tout monde moi conflit à parlement na gouvernement mais à tout monde on dirait parlement majoritairement ba tunabino ba o baza na pouvoir bino baza na opposition na bango totali pe côté na gouvernement baza en coalition mais baza ensemble parce que kuna premier ministre Ilunga otali pe na parlement ba na problème té siko crise yango bo lobeleza na ba niveau nini po ba Congo faut ba comprendre pe na moi bo polé moi ne to vandia soko voyager aux avions au côté pilote tanga zo mema au moniteur on se komona bokomi na ba période de turbulence yo to ba tokokoya ngai na sina sala tango na memi ba joueur na Egypte pilote abengi ngai alobi na ngalobi no ya kotala na ye na vandi pona kolongola pe mwa somo nazo tala lokola to kende lokola na masuwa na bi aizala ka bongo c'est pour dire que ye pilote tanga zo mema abi ozo mona kuna to ko lumbashi tala ezabwe omoni kuna salibwe ezalo kwa ndenge biso toza soza politicien ya solo omoni tango biso tozolo baki crise ezali to sirisa moto sangana bato yalingaka makambwana yalingaka te poto mona musika mais ngai pe bato balobaka boy contre ngai jamais yoka na répondre moto pona yebaka ki ayebi eloko azolo bate tango ayebi eloko azolo bate pona nini tango na bimaka libanda pona olobaki lelo il faut Tshisekedi oh Tshisekedi asiri na bi rien ye après na lobi il faut dialogue oh te alingi kaka boy après baya kundana kana sini oyebi président Tshisekedi azaki soka la muki na tonga lobi likambo mboka mboka poni alobi boy après si mamikolo babando pesa raison c'est la même chose donc bato na bazoye ba ici quand il faut tolo comment koloba Christ lokwa ndenge to vandia FCC na kashi bana coalition FCC c'est quoi comment lokola opposition ala mugi na tongo makambo bimi na kingabo automoni ba investisseur ba yeki automoni bango na bango alors on a déjà kombo na ngoni siko la muka avandi la muka zotala bi oh ngape nazana o yangai plan de sortie à crise pour crise ezali boko bango mako mbale kuna bazo swana kombo na ngoni crise te bongo si to lingi mboka to kende be boye ou bien to arranger l'intérêt à mboka au lieu de faire perdre le temps pour que to kende to koma mosika na ndenge ya malamu lelo pena makambo ezo le kaya ba juge ya ba cour constitutionnelle to yebi que parlement yango wana bato wana il faut ba prêter serment na parlement avant que ba kende session ba kende vacances parlementaires nga ministre ya kala ya parlement na yebi que ba komi po ba ya ko installer bango ikomami pe salamité donc crise ezo zela bango bongo na lo bateke ya crise tozana crise wana d'abord ya makambo ya 3 juges crise ya bato mibali ya cassation bo wana musuba lombe tozana crise il faut ba remplacer vice-président ya premier vice-président ya assemblée tozana crise likambo elekina kingabwa il faut commission parlementaire et salama ba yeba pas to kena na ba élection ba milice tozana crise VPM intérieur tozala wana kaka côté ya bango o ana penda kaka côté ya bango côté décentralisation identification ezala ya wapi makambo ezoleka na este o ezoleka na este ya makambo insécurité o la muka kasumba lesa o donc ba crise leki bongo yolo ba crise ezate donc non ko kanisa te que crise ezale loko tolo bola muki na tongo o yebike no nga na omelati nga na olia na midi na okota restaurant bimpo o crise ezate te tolo ba crise wana te donc crise tozolo ba crise ya politique ya mboka lobi toko kende mboka ndenge nini mapona mio toko kende na tour moko ou détour bande ko na biso baza na poto double nationalité bakozwa to bakozwa te or makamane ko kiko salema na parlement wana te parce que majorité eza na parlement wana ezali majorité au que le même jour FCC akoloba yango nde koleka il faut to solola to bongisi yango ndenge tozalaka tozwi papier consensus bozwi bomemi yango na institution na parlement ba adopter mboka etamboli. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, tous os cité déjà wana, mais tant que beti masolo nyonso yo ba baza d'accord na yo ba comprendre wana za ki mukolo ya politique ne ozo bilisela biso. Mais problème siko
bino petang bozo mona crise eza et comment ndenge ni mwana mboka foyle le soki koloba ke violation de constitution il faut ba déchoir président destitution en fait langage bon baloba ki ba destituer président monte ezaki peka ko pelisa monte ko bakisaka crise na crise yo zali mopanzi sango ya makasi atondomi pardon bobo sanaka passé te eloko ezosala biso tokoma obligé to répétaka makambo réunion ba devoir de mémoire tout le monde na mboka oyo président moko ya mboka oyo ya parti kombo na ye Moïse Katumbi aloba pas de troisième faux pénal aloba mote pona likotosa constitution mokanza likondi ya mibale parti politique ya monene ope babengi yango MLC tango toye na 5 awa ezaki na plateforme kombo nango front pour le respect de la constitution tozala kanabino biso to telema na ba mwana mboka ba monidela bani to créer front populaire contre la révision constitutionnelle tolobi yango lisusu tango toye na kombo ya rassemblement awa na kombo ya rassemblement tosala eloko oyo tobengaki yango respect ya constitution yango toyelaki yango na 5 awa pona kosukisa po ba exemple eza ebele lamuka yango moko soko zui charte ya lamuka article 2 ya charte ya lamuka eza clair respect ya constitution siko mwana mboka Martin Fayulu baponi na bato lamuka Moussa bolobi ne commandant du peuple Moussa nango kotosa mokanda likondi bongo yesiko soka lobili kamvolobi opo nini alobi boy ça lobi boy pona respect à constitution mais boyebi ke soka lobi bongo soki lelo yo ndeko Félix Tshisekedi akwei ndeko Tambwe Mwamba président Sénat mutako koma wana pendant 3 mois est-ce que boza sirima ki bako organiser élection na FCC pour Martin Fayulu a gagner wana ok musika tango bandeko ya cash basali alliance na FCC ezaki nini alliance babenga ngoni alliance libala siko makambo ezoloba wana olobi tokende musika te na assemblée nationale lelo cash azana combien de députés pour azwa poste azwaki ya premier vice-président tokende musika te na Sénat bazana combien de sénateurs pour bazwa poste ya premier vice-président Sénat donc tango bino bosali accord on est accord ya bango ezaki ni bayebaki te tango bosala accord eza soki tel mwana mboka Samia Leki eza potoro kisatambwe mwa wana ezali lokola makambo ya kozwa biso ni photo ebisa peuple ningeza tango tozana sale tozomona élection ezosalama c'est na kati ya sale ke bato mosusu baikomi ko ebisa kulutu na biso boshabi ke oyebi te accord ese salemi mais place na yana eza accord ese salemi ke FCC bayokani na cash yango momoni ba voter yote vous comprenez c'est pour dire que accord ezaki déjà bon accord wana ezali ke yo tambo etikalao ponga penazo wao alors ya biso siko na kati nini biso na belo kwa biso na kati nde yango respect ya constitution makama ko kabola wana yo zwa butare bango moko bayebi ne ba ko expliquer pepe biso nde respect mokali bolongo lisande kona bino bo umeli na opposition comprendre te na comprendre que respect à constitution mais na bo moto babi facha za mutu na bino voilà c'est ça la crise voilà boling bolongo isa moto te crise yango na pona ndenge to solola lelo balobi eloko wana ezali ni o violation ya constitution totala so eza ya solo mwana mboka okoloba eza ya solo na okiko rapporter yango et a rapporter pe yango mboka pe déjà ma président Martin Fayulu beza haute trahison tanga kondima vraiment kana koloba te pona boy tolobi nde soki ezali ya solo na mokanda ya Théodore Ngoy obi Théodore Ngoy c'était aussi bon avocat ok ya on a lobby que na Théodore a lobby ni rapporter bo gagner procès c'est-à-dire bo longola mokanda wana bo tia yango pembeni ozo comprendre soki to tie pembeni motako signer mokando motso ko ya kaka ye président de la République alors yango to binga ngo crise ba crise nyonso wana ifo tia yango esika moko ko manyola kozwa consensus ko faire matondo mingi to komina suka na mona mboka Jean-Pierre Lisanga Bonganga mais to moni bande ko na bino o nyonso bo umela na opposition bazo rejoindre Fachi to moni Roger Lumbala to moni Ndeko Bazi to moni mbato belé bazo kende mais bino bo persister ka mpanzo po na CCP to yokaki ke lamuka ndé bozo préparer moi composition mo na cash pour renforcer force mais tant au président Tshisekedi a lobby to kende
na délégation oyo tokendeki ongana azalaki chef ya délégation bamosusu mpe omoni tozwi mwana mboka lokwa ingele ifoto lelo aza na côté FCC ozo comprendre mais azalaki na délégation na biso mwana mboka Martin Fayulu azalaki na délégation na biso naza na ye omoni bamosusu baza na ndeko président Félix ozomona donc ezali ya koloba te bake bamosusu bongo Jean-Claude Vwemba bazali donc c'est pour dire que ils ont un rassemblement mais tous bunda bitumba essentiel ndeto sage na bitumba na intérêt à peuple primé les à l'intérêt à biso batete na mokuse est-ce que la mukeza mobimba pour des tendances oui bi ils ont facilité okite coalition la muka babenga ngo bote la coalition la muka donc tant ozomona ba grongolo bango tout 4 wana ozomona bango tout baza présidence abako comme président de la république tango baza 4 ils étaient pour na koloba boy non ya bangolo basangani mais ce que rubio baza divisé ozana déclaration basi babige bakaboni na misala to mona ba prof Fayulu ya mo baboya Moïse mais Fayulu azana parti na ye décidé Jean-Pierre azana parti na ye MLC ils ont quoi na parti na ngai CCD mutu na mutu azana parti na ye soki asangizi bato parti ne po baloba on ngeni alobi bo non essentiel les idéologies za moko total la liboso mais bakaboni te dans la caméra solo na bande côté bi en tout cas te promettre bino que dans un bref délai to refan d'année vraiment na temps la poto beta masolo Congo et non ya ba individu mwana mboka Jean-Pierre Lisanga bongangozo la ka ba congolais ozonga mais message mo ya lelo kaka ya suka poto si ici wana. Non, mais message est un message de paix. Il y a kimia et espoir. Mon amboka président Martin Fayulu tango yaki na aéroport. Toké na meeting, alobaki que message est ya espoir. C'est-à-dire to désespéré te pour amboka na biso. Message ami balé zali ba réforme o toza koluka. Message ami ça to ezali toza wana pona ko combattre motote makambo tozo ça les apona ko battre la mokanda likondi. Respect ya constitution. Et message mon sous ces alliés que nous sommes en train de tout faire pour que makambo ya ba réforme et salama ils ont un intérêt à peuple mais ya bisoté puis ko senga na bandeko que bato bazo ya ninge maye ko so na bino okinga na tangi koma motote na fingi motote to élever débat to longba na ba débat et nyonso tel azabo et tel ko finga tel non et ko stick ma biso musikate so bi to na débat ko mi fingi saka ba Comito sabiso na biso ndeko tamisa biso malamu. Matondo mingi mwana mboka Jean-Pierre Lisanga bonganga bande ko batali bozala ki ebele obozu vraiment libaku ya kolanda biso na Africa Info. Merci une équipe technique nanga mobimba wana moni Maël Sadiki mutazala ki ofure au moulin merci na odetlesa bande ko nanga ipe ya bulu yeke merci bino nyonso obo accompagner biso poto landa émission oyo. Bande ko batali to komi na suka ya masolo na biso to kutani mbala simakane to lobaka peuple congolais mi bundela poso mi bundeli te muto bundela yo azati nzambe asala ngolu to kutani na numéro ya sika merci mama omi ma kitoko olga kabelo mama kabelo ya kitoko olga kabelo partout bozali to ane na système ya internet kala to na poto boka qualité on la contrôle kabela mabe et la frontière et qui est l'aéroport voici ça décolle et boka et votre lobby olga kabelo ya original ya solo ya milai ya ba mère boss talo malamu soko ni que tu as internet partout ali commander kabelo na yo ya olga kabelo tala numéro et comment bien benga kelio futimo na yo to futimo na yo kelio kito kabelo kito oye sala kabelo olga kabelo oye Beyoncé achapa olga kabelo Shakira Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.
X Bass Marandura